Bonne année au 4e jour du mois de janvier, mesdames et messieurs, les internautes de MK et Yokani Télévision, nos salutations, nos meilleurs vœux, que du bonheur, la longévité, la prospérité et toutes de bonnes choses vous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore heureuses de vous retrouver encore et l'Éternel nous a encore prêté vie. Yango toye lisusu na cadre kaka ya ba analyse na biso ndenge to mesana biso na bino pour que to kokana biso ko solola. Lelo tozo sola nini bandeko na ngai. To clôturaki na biso ane na biso na beauté na ba trophée nango. Mais lelo tozo mona au fur et à mesure bandeko na biso théâtre na lobi à part sila. Bandeko na biso théâtre. La majorité. Il y a aussi des exceptions. Mais tout le monde, on a 4 exceptions, on a tout à part sila. To bandi na olongola na sila. Ba se respectera ti. Pourquoi na lobi bongo? Phénomène kilele, toyo kaka pa na bango. Phénomène pacha, toyo kaka pa na bango. Phénomène mususu babengaka nini? Mosinzo pa na bango. Phénomène ya kozwa ba papa mibimba kaka bango. Tolali tolamuki biso tomona biso ke tozo bandane na biso en bonté parce que toza na film na biso déjà maîtrise de soi. Neni neko lakisa batu comment pour se maîtriser mutu akoki kozala pena na maîtrise face ya ye moko to pe face à likambo moko songolo pakala o akoki kokutana nango na vie. Déjà le film ezokende déjà bien. Babakouk félicitations ndenge bozo consommer yango. Mais palingi na bango kotika te. 2024 bakotisi biso na introduction ya bamakambo mosusu. Nous voulons essayer un peu d'analyser ensemble avec vous, les Abakouk, nos internautes de MK et Yokani. Tout ça, la pensée échange des idées, même à niveau de commentaires, soit inbox, tout kokapenza koyeba, kosolo lango nano. Qu'est-ce qui ne va pas na artiste na biso souvent? Parce que to bengi bango ba éducateur na ba éducatrice ya masse. À l'aide ya ba rôle na bango, à l'aide ya ba film na bango ba komaka. À l'aide ya ba salelo na bango, baza na capacité à ko transmettre message. Tope éducation na biso ba fan o to landara bango. On se réveille un bon matin, tomoni internet eza ekoyinda. On nous parle de quelle femme? On nous parle de nos 2 sœurs. Dinana la douce et puis Sarah Masiala. D'abord, en abordant les sujets où est sali ke biso na binoto solo là, je pense que sous la toile ici de l'internet, makambo ebima ebele que bandeko na biso mi balé. Bon, ben information circulante parce que femme à Olat, dont le rumeur s'envole facilement. Mais dans le monde journalistique, on nous a appris aussi que le rumeur peut faire ou peuvent faire des informations ou une information. De l'autre côté, bakolope baloba mai eningana la pambate. Et côté mususu pe balobaka nyonso eza pe ya kotia na mutu te to pe na motema te. Mais tozo analyser kaka. Je n'affirme pas, je ne confirme pas, mais c'est une analyse. Tozo analyser, tozo sur la biso na bino. Ba o ba yebi ke ezaka bon, ba yebi likambu to pe ba zala déjà lors d'un événement. Ba koki ko loba pe ko tia pe mokolo to na bango parce que l'opinion est réellement libre. On nous parle de ces 2 sœurs à qui nous connaissons très bien. Elles sont tellement attachées. Mais na kati ya attachement wana,
La toile nous a révélé que bana misala ya nkuku. Misala nkuku ango ezani misala misapi. Je vois une dame qui a ses enfants, mais qui se lance dans des pratiques où ce que l'homme peut faire à une femme, c'est ce que la Bible condamne tellement. Ce n'est pas seulement à elle, mais nous avons écouté ça beaucoup dans le monde du théâtre surtout, et puis pourquoi pas dans le monde du journalisme. Balobi que Marambouane et ça la mara trop, parce que personnellement, je n'ai jamais vécu cela. Mais nous attendons toujours ce qui se parle, ce qui se disent. Sogito lo bango bongo. Moninga mwasi, abimarana moninga mwasi, moro fa se transformer mobali, moro fa se transformer na mwasi. Donc toyito lo banzambe o akela mwasi na mobali. Donc tout traiter nzambe kabo, na niko bimisa terme wana te parce que roza mabe makasi. Donc nzamba yebaki na ete fala sala mwasi na mobali. Donc biso toye to corriger nzambe, il faut mwasi azala na mwasi, mobali pas azala na mobali. Mais lelo tonga to ya na ndeni na mokili. C'est une abomination grave. C'est un péché que la Bible ne pardonne pas. Malembe na olukela bino verset, ba lesbienne ba pédé bo bangate. Na olukela bino verset wana. Eza pena péché moko impardonnable. C'est ce que toyoka mingi ba maison mingi ba artiste et comédien topé comédienne na biso bakota exija bango ba pratique wana. Yango mingi lelo bakoma na mituka, mingi lelo bakombo etangama, balobi ezala lisuko sokola bango te. Je pense que na lobi oyo toyokaka. Je ne peux pas confirmer s'il vous plaît parce que il y a des gens oyo bayokaka no maloba mutu abimisi te mais directement tie commentaire abandi kokoma, abandi koloba du n'importe quoi. Boyokanga malamu to fongola matoi toyokana bien. Je dis que je n'affirme pas, c'est ce que toyokaka. Et puis toyokaka ngo pa banani entre bango na bango moko ba artiste. De batekana na obeta masolo. Qu'un tel a kota mondo, un tel a salabwe, un tel a zana showbiz. Alors, moi je connais bien que Sarah Masiala et Dinana sont nos deux stars au Bakangama Mingi. Et puis la bolingwa makasi, ce que moi je sache, baza vraiment entre sœurs. C'est l'amour qui règne. Comment je peux dire? C'est une famille, bango mibale. Ba voyager ensemble, salamamna bango ensemble, nous voyons tout. Mais au sein de cette relation, certaines personnes les ont suspectés en disant que bazara moi sina mobali. En fait, moi je comprends pas parce que bon mibale ba na bato lo bakanga basuki basala nyonso. Si tu veux devenir un homme comme ça, reste comme l'homme. Soit te picola bato la liboso zanango. On nous apprend que bazara moi sina mobali, voilà pourquoi babengana tel artiste pembe na dinana, la sœur Sarah est jalouse, elle n'aime pas voir dinana na batu mususu. Bon toyebite parce que batu mususu pe bazala victime. Asali na likambwana te mais batu bazo beta lisolongo loko asi asalango. Même soupe zakana on peut masolo fondé. C'est ce que je dis femme à ola. S'il faudrait parler entrer dans le monde journalistique, on peut dire que le rumeur ou une rumeur peut faire aussi une information ou soit des informations. Voilà. J'avais déjà expliqué, là nous n'avons que ouvert le parenthèse pour vous parler de tout cela. Et voilà, maintenant, nous entrons dans notre sujet. Voilà. Ce n'était que des parenthèses que nous avons ouvertes, c'est ça. Nalingi na lobanini par là. Baza ba sœur, ba voyager ensemble, ba sala réunion ensemble, mais ba tout baloba bongo que Sarah Masiala n'aime pas voir Dinana à côtoyer bana basi mususu baza la pinza attaché parce que et ça la erandakaye jalouse parce que Dinana nde azaka mobali ya Sarah Masiala. Bon, de ce côté-là, on ne sait pas qui est l'homme, qui est la femme, on ne sait pas. Je dis que je ne confirme pas, ce sont des lésions dits. Voilà. Toka malam. Toke molo molo. Alors, tolali tolamu kika bango mi balo baloba ki baka ba lesbienne.
toyoki moko abotoli moninga mobali. Mobali yango nani joueur. Joueur yango nani batu batangi kombo batangi. Bon, moi je connais pas l'homme et puis je peux pas citer aussi son nom parce que quand je parle de Sarah Macial et Dinana, baza batu moko boye balekaka na média. C'est-à-dire baza ba star. So likambo ekwei eye biso tolekaka wana tolobela bango parce que bango ba star. Soki bango ba te biso pe tolobela bango te. Soki biso pe tozate bango pe muto olobela pe bango azate. C'est ça. Avançons s'il vous plaît, s'il nous plaît. Voilà. Dinana, Sarah Maciala, balobi que Dinana a bêti Sarah Maciala. A bêtillé parce que Sarah Maciala a piqué le mec de Dinana. Mobali yango nani aza joueur. Et puis mobali yango Pacha. Joueur moko aza mwana mukie selon ce qui se disent. Alors, babimara ensemble, c'est Dinana qui fait tout pour lui. Boye boye, abimara na yena mobali na yewana. Est-ce que Zaki est obligé parce que les gens disent que Dinana a bêté là qui s'arrête? Est-ce que Zaki est obligé que Dinana fois là que ça sera mobile n'est pour que ya bêta moninga mosinjoté? Et Zaki est obligé? Peut-être la sœur voulait mener sa relation sérieuse. Ou soit voulait mener sa relation seule moutaye baté yena mobile naïe. Parce que Sarah aussi ne devrait pas connaître tout pour Dinana. Et alors, et ça là qui nini? Balobi que Sarah ne savait pas. Bon, selon les autres. Et pas Batumususu balobi Sarah savait. Elle savait, abandi ko bimana mobali ya moninga. Vie de dépenses, vie tout dit nana salaka, elle a remarqué que sa petite sœur sortait avec son copain ou soit son petit ami. Voilà, ça donnait ce que ça donnait. Ça ngopé panzana raté panzani. Biso pe ba kroni fois ti tozo raté tozui. Ba analyse ebota maraté ebotami. Ba live mataraté et mati. Zone ya turbulence, s'il vous plaît. Si ko biso tolingi to yeba. Est-ce que ce sont des choses au bastar na biso ba ko lakisa biso ou eza ba makamususu oyo fwe bombama? Oui, c'est vrai, bisika bato baza mambo ezanga raté, mais makambo a genre nini? Eza ba biloko mususu ba bengara. Bon, je vais essayer un peu d'habiller le terme. Babo lumbu mususu ne faut pas bimaka. Parce que le lot toi na monde à vitesse. Mutu kuto za mopanzi sango ou pas, mutu mo raka na vidéo no comprendre te temps. Ba biblio mbala moko. Matière et côté. Aujourd'hui, bato mingi baza ba victime. Azana mwasi na mobali mais mobali na ya filmara et to mwasi na ya filmara. Une fois seulement que rare moko esalami to pe mbeba moko na kati ya relation wana. Mutu aza comment je peux dire? Mutu aza prêt ou prête ya kosala moko to pe mosusu chantage. Na ebité utilisation ba Android. Utilisation ba téléphone, ba iPhone lelo yela biso. L'homme noir ou soit le Congolais asa elaka eloko mabe. Yango zo mona ti mutu akufa na accident lebo wela mutu ala bo meme na hôpital mais mutu nyasa koma cameraman na caméra woman. Azwa image pour que te on a chaîne toi ça. Voilà le niveau de raisonnement des gens. Azwa na image, mutu akufa oganga na kufie, azwa na image. Donc pour na yeta on fanda tala image na tamba leva ki mutu oh ba chasseur d'image baza mutu a chasser image moko ena on a chaîne o eza que mutu akoka kozwa ngote probabilité ezalaki te mais mutu wana azwi yango ba caméraman wana to pe batu bandeko wana bapandisa wana ba plus récompensé to mona même bakulutu na biso bandeko Eliezer basakaja ba marche awa basakaja bat nani o na ba policier batango ba catholique basaka ko marcher ozotala na ba balle réelle ndenge ezobeta mais ndeko moko mati likola nzete po azwa image. Respect à nos caméramens, respect je dis bien.
na biso bapandisa ngo atanke bokomisa na bino biso babiloko ya kosakanela ya kofinga mais toza bato moko tokomaka la mosu épuise information moko bisika ya mosu moto akoki kokoma te tosala banani awa tozala na comment je peux dire tozala na bamédia tozala bajournaliste tozali kopesa basango ya mboka bilamba ekata na biso babeta biso ya kobeta parce qu'aujourd'hui l'internet est devenu facile mutu musu akoki kofanda pe babandi koloba kwa elle a facilement des vues comme ça ou il a des vues comme ça en insultant les autres mais nous avons fait ce travail oye pena boye batali yo ozalaka wapi okota UNC UNC yo bamona elongo mingi na UNC oyamba bata UNC na plateau na yo osali wapi okoti pa Martin Fayulu na ye side nkuba mokolo yango baniati okuba bakati yo elamba okomoluka elamba tombola ozongela ndako les aléas du travail mais nous n'avons pas cédé. Je ne pense pas que Moutoumoro a tellement condamné. Je n'ai pas confirmé. Toyo kana bien. C'est ce qui se disent. Maïpe et Ninganara Pambati. Alors je reviens à nos comédiens et comédiennes. Surtout, il y a Bassiboro Sala Sony. Il y a Mibali Mondambo. Tout est diminué. Tout est un peu nassé. Toko bande internet, banda janvier, ti décembre. Au moins, on a internet et zo zika na bana basi. Oya ya bimisa sekra moninga. Oya ya loba boy. Et puis moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas une vraie amitié. Atala bande on a biso bapandisa ngo ngala mona banka batako keba. Kande toloba mingi ndemi norope lobaka. C'est que koka bon matin parce que mon noko elobaka mingi sumuka pe makasi. Oro comme tout le monde a betelo secret na pas obimisi yango. Siko na ina ba futi information sara betaki dina na dina na betaki sara na memi yango. Nani azaki nani a filmaki eloko ebimi na ndeni. Et puis Sarah, si tu l'as fait, osa malamu te liboso a grande sœur na yo, osa vrai te. Parce que ce que je sache, na mona ko trop attaché na dinana. Sango mususu na oki babaku ko réagir awa, na mona ba commentaire masa. Yo po tumbi mboka. Na bengi yo ya ko silama na biso. Sarah masiala ya na SB. Ya. Na ba coup d'état boy, pardon. Kuna bata mosinjo bazala te, tika biso to vanda kimia to boy na biso. Affaire osomba ba trophée ba ko se biso na makambo banguna ba luka bisika okotela na ba zui place te ya. To ba no vanda mama biso na kiti ero to lingi na biso te. Ba jugement na to lingi te pa biso musala mutu na biso ezaka pona musala. Pardon ya. Ko luka makambo te. Usot so mama amoni ke rôle na yo eza place ane esengi ke bacha yo. Oya tourner na yo otombo ma papa na osimi zelo zongi. Poku na bakipa mamba batute pardon. Mais to komo banga. To banga makasi. Maintenant je disais bozo éduquer biso. À l'aide ya ba film na biso, ya bino bozo koma bozo talisa biso ndeni mokili ezo tambola. Mais bino moko bosa le contraire ya makambo bolakisa biso. Mutu mususu aza artiste aleka aloba pe abi nga na impoli. Na impoli nga kuna kola place boye na kola ba papa leki. Na akosi bino so kola ba papa leki kola pa koko foza impoli. Bino oyeba koko musu te. Ako nia to pe na trombone pe na bomayo. Apesi yo pe éducation la musu koleka mwana na era azaki vivante to pe vivante akoka ko peso te mais koko wana pe na éduquer yo pe na talisi yo mukili. Ndeti nga loba na za koko mo trop compliqué. Na bokolo koko na ngamena omeno ville wa mwana nga. Misu ba yela biso awa nga na zala boye pona kufela boye pona kufela boye. Vous n'avez pas honte. Nga so sakani na sakani na oye to ye. Ndeko moko déploraki alobi bobebiseli biso marché yango ba journaliste babalaka te mibali bakimaka bango bato ya théâtre mingi pe bobebiseli bango marché so mobali ayeka amoni mutu aza mutu ya maboke amoneka ndumba mobo akimi ye à cause ya makambo bozosala. En tout cas na félicité ndeko wana nde abanda obelela na live na ye.
So totali la majorité. Ndeko na biso misusu ya msasa na sérieuse. To pe sérieux. Mibali kutu na mona ba na problème te. Surtout biso basi eza likambo ya réputation. Mais mobali moko ozoka bongo bongo, yo to mener relation sérieuse mais ti bon mona hake bo surtout ki boy koni ke so bota batata misato boy poani. Ya faute na été. Misusu za faute na bango te. Alors na pe succès te ne bolo barawana. Mais mobali omona kaka moi surtout bato to solo na ba téléphone de to boire bango boy boy. So za mobali ana domaine na média te en tout cas ça passe makasi pour comprendre. Eza pasi. Surtout bandeko baleka boy biso kutu des fois to bata mata na sima caméra. Mais bandeko baleka penza boy. Et surtout ça ka erreur tika ta makoli banda ba considérer au moins si andumba. Mutu moko ya bandi o meka kei. Mususu ya meki akei mibali pe bino. Mibali. Kala toyebaki. Mobali fois toka lukambongo. Voilà pourquoi moi j'encourage même bato à pousser au balekaka. Abele la matiti. Parce que c'est un homme qui sait chercher l'argent. Mibali muso mona lati polo $50 ya $30 na mbongo na été. Mbongo basi. Et puis moi ça na so landeli e bien. Pa na bango ata pa mama botiye. A osala te o a osala mobali. Et puis mobali ana na retour, aka na mwasi ne mo boatie la mutema, o ya kobala. Ndeti bakabo. Yo yebi déjà que obimara na grande sœur, o azadi nana. Bon, so Sarah Masia la yeba été. Siko yo, soki pe Sarah linga ki opoza mobali, po bino so yindi boko maka mwasi na mutalinga yenga. Et pourtant depuis jardin d'Eden ça m'appelle ça pouvoir na mobali. Adanda bandaka FT. Ezara bongo te. Adam kuta na création moko très compliqué parce que ye bazora mabele ba former nde mutu. Mais elle va tirer na kati ya mobali. C'est-à-dire c'est l'homme qui doit contrôler la femme. Boko mako isa ba bière boepoine. Soki eza bongo dinana. En tout cas ata mobali ana memako na paradis, aza mobali otika. Ata sombela o Paris na kati ya lopango, aza mobali otika. Kotala ope boye kondima te que oboti bana parce que oza na taille na yo bien, oza na nyonso bien, ezaka nini? Nzambe pa apesi yo non apesi yo nyonso bien dina na boza basi moko so na otala basi na biso bandeko na biso basalaka théâtre ozotala pene okakole na nini mais bango bamiyebaka na bango te apparemment bolimbisanga bomiyeba te. On comprend que mutu mo boye ka boye pou abali. Ya robala na ye. Parce que la réputation est sacrée hein. La manière aussi de se conduire, mobala rosa la mamaka ngwebele mais moi ça tient ndako kwa zaka moko. Parce qu'elle dit celle-là, elle est trop dangereuse. Celle-là azaboy. Tout le monde n'est pas appelé au mariage hein. Surtout basio balinga mito amakelemba. Wana olata makasi nzoka za mobali mobwe acteur principal bisika kenda kozula mbongo siko ba secondaire tango yaka bamoni mwasi malamu koto yazo bimisa mbongo koto osabo et puis la faiblesse des hommes d'aujourd'hui na kala na yebi ba papa na biso so yebi mama sala keloko ta teka te nini tata teka fois landela ba revenu akota a combien so alinga chaka nzungu na moto fois tout na biloko euteli wapi mais lelo te ya lelo te. Ah, c'est pas la écoute. Artiste comédienne, Bobby Manamo Sinjo, surtout ya basi, bozana ba rankine ebele, bozana ba conflit ebele na mitema, bo peto na mitema na bino, misusu ba lekaki ya balobaki banani ba blessa bango na 2023 poto kota 24, ba misusu ba yaki ya batuti ba bordure, mutu na muta kondanaki na ndenge na ye. Misusu o batika na ona sa mitema boyebi
bokoma kobanga na même kolia na bisika moko, bokoma kobanga na même kolala bisika moko. Na tunaka ya bui question mona yambaka bi ngina kala ezalaki intel akolata pe elamba moninga bovandi mpe ndako mona ntongo mpe bosimi nzela boke tournage, mais lelo tokoma obanga. Je crois bien, 6 à 7 mois passés na sala émission na ya bui na bandal. Na zoka eka boye, auta tournage na yi. Tuzaka na ndeko mo mopandisa ngo tuzosa ba analyse. Tout ça pourquoi? Parce que le monde a changé. La jalousie est tellement là. Pe mingi ba obala rawane, soka bali pan. Oyoka kolo mobali abimi. Abali mobali na ngai ye. Asale bo nyoso tolo bakate ezaka ku monter hein. On a des sérieux problèmes na milieu cinématographique na biso. En tout cas, na obate na nga pe ma pardon. Poli kamboso na bina ndo kindi. Na yo lekana. Monoko eloba mingi yango esumu kaka. Ba artiste na biso bo changer. Et ça soni makasi. En tout cas, conseil na opesa so eza solo et pas dinana. Sara sali yo likamba boy. Azaleki bouti musika. Nga na condamné plus mobali, nde mobali ya mabe. Yango mona bato musu bafandi basali bane ebele. Mobali moko atope mwasi moko abimika aboye, ayo kabola bango. Akaboli bango ka aboye. Manque pe ya discernement bakabwani. Oui, ba relation mususu pe mobali moko pa koko ya sauver pe mwasi na ye na ba relation mabe azaki nango. Mwasi pa ko sauver pe mobali pe na ba relation mabe pe azaki nango. Parce que ba relation toxique pe ezali. Boko vivre bino mibale mais oyebi te ke moko alia amuninga. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour faire comprendre yo. Parce que bato musu baka trop naïf ou naïve, hein, a mona ne mabe mais a consommer ngo kaka. Alors, comme conseil, parce que Dinana, vous faites tellement du travail nan de connaissa masiala. Vous arabino mi balé ensemble toujours. Parce que tant au mona, il a dit, tout mona, Sarah masiala. Kanda benga kai. Si c'est à cause de cet homme-là, je sais que bakabola apé batute, bazo apé décision na bolingo batute. Ogotika. So kuta bimina Sarah oyo yebi. Et bon si ko basi oya bimana na bango. Oyo yeba ratela msu entourage na yo. Parce que mobali aussi a message na bilule là. Tango oya na camarade na monike, oui tolo bakende tolo bakende mutaleki muninga zate mais la beauté est subjective, elle est aussi relative. On a cours esthétique nous a expliqué biso na 5e des humanités. Merci beaucoup. Donc à dépendre pe na ba critères, beauté nde ezala wana. Mutu so ko lingane ka mwasi ya mwindu, mutu so ko résister te liboso basi ya pembe de ka moni ya pengwi na ye. Alors ce genre d'homme là au bazaka instable. Alors mona opo ye pe na mutu pe, bo fan na rapé bisika moko. Mais ye akendaka na mutu wana cessé. Parce que mobali akoki ko canaliser ba sentiment na été a mobali ya mabe makasi. Pour ceux qui yenga lobaka plus balinga ko condamner infidélité ya mwasi. Bongo infidélité ya mobali. Motema mwasi azala na ezali bende po mosuni. Po mobali ndaza motema mosuni mwasi ndaza ngo ali bende. Loko oza mobali na yebi te na verset ni na Bible komama loko yo oza mobali faut yo za l'infidèle. Ce sont ce genre d'hommes. So bobi bokoma ne musika na relation. Ako lingelo pe bana nyonso groupe. Na ba poeta nyonso ko tia na kati. Donc Sarah azaleki na yo. Soki eza bongo ya di tia na se. Soki eza bongo te eza kaka makambo epanzani lokwa biso pe tolinga kolokota ba information te tolokoti toye nango. Eleka na oka bongo. Parce que nga na yebi ke wa mutu olobaka mingi te.
Ce que je retiens de toi, c'est ça. Alors, merci la famille. Tozonga. Le deuxième épisode, Tobo Sanate. To consommer film na biso maîtresse de soi. Yango nde penza makambo. Merci à l'hymne national, maman Elimbizi, maman Afi Maemba, maman Yvette, maman Dina Nzeyi, maman Céleste Detou, maman Laetitia Eduardo, maman Solange Bomana. Vous êtes tellement ébélé. Bateau vous soutenir pena biso. Merci à MK, merci à Massa. Joyeux anniversaire à mon fils Winner. Que le Seigneur te garde encore. Voilà, Tokutani Mbalasima.